alors sikoyo awa pe ya munene boye bazosenga ngo na bato tu sino te Karine Mokonzi bakopupula ye. Alors badefenseur na bacharge ndenge baza wana mutu moko taloba nangaki bazokotisa mbongo rien du tout ponga na verifiaka bango nazotala mabanga o baza kobwaka bakombo bazobwaka sikoyo nayebi te soki ofele bon awa moyena sekeza te oyo eza likambo ya kosekisa te parce que bawana bapesaka nga gu yeloko nalingaka rando oh rando ezoma papoli rando pambola bacharge kolo pambola bacharge pambola badefenseur baza na monoko ya koloba baza na force ya kocharge bato baza na force ya kodefendre mpe baza na posa mpe ya koyebanaka kokutanaka tulita na western babendaka na bachance pourquoi pa bavirema na bakonti na bango lelo bacharge Nathalie Finek Mokonzi aza koposte biloko oyo esengelaka poste te aza na monoko ayaya Nathalie Grobe bazoresiste mwa moke parce que aza gros mais bébé surtout lokola azali ami ya Facebook ya Paola Lopele nayebi te soki ye nana kosomba ye soki botiki biloko tu bon naza sir baza toujours fidèle na Karine Mokonzi nazotinda te basomba bango mais naza koloba parce que pouvoir eza kaka pouvoir awa eloko ezorenie eloko bato tu bazowelela eza kaka pouvoir eloko moko eloko mosusu bato bazowelela te pouvoir awa na mondo oyo ya Karine Mokonzi na monde ya YouTube na monde ya bekelamu o Karine Mokonzi akrea eloko moko bato baza koweleza kaka moko pouvoir bacharge ya Karine Mokonzi na badefenseur ya Karine Mokonzi en tout cas na monike situation na bango mikolo yo ezali un peu préoccupant donc situation na bango ezopesa mwa kobanga moke na yebi te bango moko bakolo nzoto pe bamokolo idéologie ya bacharge na si idéologie ya badefenseur ya Karine Mokonzi soki baza komona ngo ndenge nini baza komona me ngai papa robo nazomona nini na bacharge ya Karine Mokonzi eloko nini etindinga na telemila bino naloba mpo na bacharge na badefenseur ya Karine Mokonzi eloko nini namoni eloko nini na détecté eloko nini nazoimagine surtout oyo très important oyo nalingi nalobela bino bien sûr buzoba mokili yango en tout cas ezali penza elengi mais buzoba moko intéressante ou bien intéressant bon oyo koyoka kaka yoki de toutes les façons ekendeke kaka bongo naza nanu papa zoba mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo bandeko foko yeba likambu ezali awa yangoyo bacharge bacrea idéologie na bango na kanisa bino nyonso bomona ntango basangana balobaki tina basala idéologie na bango basangana mpo na kocharge na bato oyo batumbolaka Karine Mokonzi bacharge mpo na kolobaka na place ya Karine Mokonzi Karine Mokonzi fo avanda nie aloba susa eloko te bango bakocharge na bato wana elingi koloba boye bacharge ya Karine Mokonzi ntango bayaki mpo na mutu tu oyo akoloba mabe mpo na Karine Mokonzi ata Karine Mokonzi avandi ne nie atiki rando asukoli maboko me soko olobi likambo ya mabe mpo na Karine Mokonzi to eloko to kosala bakocharge na yo
bako charge na yo eza idéologie na bango. Ba défenseur pe ba ye bango pe ndenge moko. Biso tozali apona ko défendre Karine Mokonzi na ndenge nyonso. Oya ko toucher Karine Mokonzi toko défendre makasi na méthode tout olingi. Basangani basali idéologie na bango. Karine Mokonzi aloba te bango bazawa na pona ko défendre. Karine Mokonzi atika rando atika te bazawa na pona ko défendre oyo nyonso akotake Karine Mokonzi. Etanke na moma wana Karine Mokonzi alobaki teke atiki rando, alobaki pete atiki polémique. D'avance Karine Mokonzi jamais sa loba atika rando, jamais pe sa loba atika polémique. Karine Mokonzi alobaka kaka na yokaka batunanga, na yokaka ba chinois, na yokaka bana membre, na yokaka ba mama autorité, pe na ba conseil baza kopesa nga, balobi tika boy, tika boy. Yango na komi boy mikolo yo, yango na zaboy. Wana explication ya Karine Mokonzi. Ndenga lobaka mingi. Bien sûr, na dernier mi-temps oyo, avant mariage na ye, apesaki likambo moko lobaki direct, wana toyebi alobaki yango, oyo pe elakisaki force ya Jaël Chaud comme maréchal. Mais to sote wana, to zongi toujours na ba charge. Alors ba charge na ba défenseur. Pourquoi nga nazomi tungisa? Parce que nalandaka Fenech Mokonzi, nalandaka Gros Bébé, nalandaka Bazini Kumbi. Donc nalandaka ba charge presque nyonso, Myriam Mampula. Donc nalandaka presque bango nyonso. Alors naye ko remarquer que ba charge mususu en tout cas baza penza na biloko na makambo ya kosala te pona Karine Mokonzi. Et tant que makambo ezali, elle moko nazomi tuna, mais pourquoi basali yango te? Pourquoi likambo bo ebimi me bango bavandi nie? Surtout natali ya Fenech Mokonzi. Namoni akomo tia biloko moko ya boye, ya boye, ya boye. Na mituni nini eza kosala Fenech Mokonzi? Alongwe charge, menaye komona ki alongwe charge te, aza toujours charge. Donc na ba charge, baza toujours ba charge, baza toujours na idéologie na bango, baza toujours na force o babanda nango bande bandeli. Ba défenseur ndenge moko, baza toujours na charge na force, baza toujours ba défenseur, baza toujours na position o bazala nango. Alors naye kotala susu Karine Mokonzi ayeko luka muna. Muna asalaki pe chaîne na ye moko etant que charge toujours pona ko charger na batu oyo bakoloba pona Karine Mokonzi. Gros Bébé asalaka na chaîne ya mutu na Congo Victoire. Ba misusu pe basalaka na ba chaîne ya batu. Misusu baza na oya bango. Mais baza toujours na même idéologie. Mais likambo nini etindi bazala boy. Est-ce que batu nyonso batiki koloba mabe pona Karine Mokonzi? Non, bazali bazobima. Bazali pe bazo continuer. Toke kaka na Carmen Odia asalaki. Toke na banima kwa kala bazali. Tokotanga so batu mususu bazape kaka. Alors, sikoyo ba charge pourquoi? Er moko misusu bakei, misusu bavandi nie, misusu bazo kende, mais bazo tia ba frère. Pourquoi? Mais parce que c'est clair et net. Alors batu oyo nyonso bapesaka Karine Mokonzi conseil, en tout cas barando boyete. Alors batu wana bango lisusu bazopesa conseil na ba charge. En tout cas makambo boye, mikolo photo kende boye, mikolo photo zongisa boye. Bien sûr eza batu nyonso te, eza muke. Nga na yebeli bango ndenge nini. Mutu moko te ayebisi nga, nazo remarquer bango na ba commentaire. Parce que bazako tia ba commentaire tangu ndenge mususu. Mais siko babungi na ba commentaire, mais ba vidéo bazolanda. Bazo tia pe ba j'aime. Mais siko bazo tia ba commentaire te parce que bazana idéologie sans rando, sans polémique. Alors sikoyo le kola bazana idéologie sans rando, sans polémique, et ça vraiment très bien. Bravo, bravo, bravo. Bien sûr, et c'est le konga na lingaka te, ponga na lingaka nini, rando, rando, oh rando, rando, eso mapamboli, rando, ekumbama, oh rando, rando gu, rando elengi.
Mais idéologie ya sarando na bete bango maboko. Bravo. Bien sûr, na tengi mise munoko, na kangi miso. Mais nazo bete la bango kaka maboko. Eza kaka bravo. Bongo te. Eza bravo. Nana lingaka pete zala. Bon, ngana lingaka pe zala. Mais rando ezanga te. Mokili yango, en tout cas, ezali penza elengi. Elengi, le grand mopao, na monaki merveille rambo. Tinde ya pesa psata biloko. Nazanango besoin. Alors, sikoyo ba charge pourquoi na lobike nazo mitungisa pona bango parce que batuwana basali ba chaîne na bango wana basali ba idéologie na bango pona ku kota na makambo ya Karine Mokonzi mais bakoti yango lisusu pona rien de personnel ezande bakop bazana besoin bazwaka pe mosolo bazana besoin bavivraka bazana besoin ke mwa mbongo ezalaka na poche bayebanaka bato oyo badefendaka Karine Mokonzi bato oyo baza bacharge ya Karine Mokonzi mpo ndenge baza wana na mokili mobimba kaka na Kongo te oyo tu balandaka na net bayebi ke bazali bacharge ya Karine Mokonzi la baronne autorité morale mama YouTube bazali badefenseur ya Karine Mokonzi mama YouTube. Alors tango bango bazokoka susu makambo te bazokotisa pe mbongo te alors elakisi eloko moko kote kuna ya Karine Mokonzi ekwei eza ekokita sikoyo bango basala nini babando sala promotion na makambo ya Karine Mokonzi c'est bon eloko pe tolingaka yango wana na beti maboko na kofungula misu mais sikoyo alors bango idéologie na bango wana ezali eza ya kobunga te batu pe o baza contre Karine Mokonzi soki kote bata Karine Mokonzi balobi ke toboyi rando mais batu oyo bayina Karine Mokonzi bango balobi te ke toboyi rando bango bazotalela bazozimele bazotalela bazozimele bazotalela bazozimele bazozimele yango somona maréchal mwana kimpumbulu soki azobotola force ya Miriam Mokonzi parce que ayebi pe bazo négliger ba charge te bongo ye moko Miriam Mokonzi wet ye penza ki ne négliger ba charge na ba défenseur nzambe laga azo sambela nde bazala batiki rando bayoka batoli o bazopesa bango batika ko clasher batika ko toucher bongo sikoyo ye atalaka sikoyo azoba information est-ce que bazoba code à part oyo atindelaka bango na bana membre na bautorité mabango babwakaka bazozwa te ok nga Miriam Mokonzi nakota likelemba nasomba bango bakosomba na bango parce que ezakaka bachange titre bacharge ya Miriam Mokonzi badéfenseur ya Miriam Mokonzi alors oyo bakozala fragile c'est normal bakokokende bongo te wana eza kaka motuna yango wana nga naza kosinquiété mpona bacharge na badéfenseur baza fidèle na Karine Mokonzi ça c'est vrai baza toujours nsima ya Karine Mokonzi ça c'est vrai mais nanu bazwi lisusu te mutu aya kolakisa bango babillet vert surtout avec assurance ya misunga soki mutu aye na assurance ya misunga ekozala ndenge nini wana nazomituna soki pe sikoyo batosi mibeko ya rando esili kimia sikoyo ezala po soki bozongisi bato wana bozofula bango bozopesa bango mutu makasi bakofinga Karine Mokonzi alors bango sikoyo idéologie na bango ya bacharge na badéfenseur ekokende wapi po idéologie na bango eza kaka promotion te idéologie na bango ezali kocharge wana nde idéologie na bango badéfenseur idéologie na bango kodefendre wana idéologie na bango yango bomonaka na bamboka soki eza na bitumba soki balobi ke totindi batu na mboka we na Irak na kati ya Angola batindi batu na nini na kwanduku bangu contre Savimbi elakisi pona kodefendre mboka mais siko soki pe ekoti nango batikaka bango ndenge wana te bakomisaka bango bacivile mpo luka fonction mosusu
balobaka basoda mosusu osiki mosala ya kisoda oza no jeune me balongoli yo otiki mosala ya kisoda bapesi yo baprime no na bambongo no okóma no ata mécanicien obongisaka bavoiture ata oza français soki okenda obunda quelque part soki ozongi okoki okontinue to soki okendaki bongo boleki ebele balongolaka bamisusu alors sikoyo awa pe ya monene boye bazosenga yango na bato tu sino te Karine Mokonzi bakopupula ye alors badéfenseur na bacharge ndenge baza wana mutu moko taloba nanga ke bazokotisa mbongo rien du tout mpo nga na verifiaka bango nazotala mabanga oyo baza kobwaka bakombo bazobwaka sikoyo nayebi te soki ofele bon awa moyen nasekeza te oyo eza likambo ya kosekisa te parce que bawana bapesaka nga gu yeloko nalingaka rando oh rando ezoma papoli rando pambola bacharge kolo pambola bacharge pambola badéfenseur baza na monoko ya koloba baza na force ya kocharge bato baza na force ya kodefendre mpe baza na posa mpe ya koyebanaka kokutanaka tout le temps na western babendaka na bachance pourquoi pas bavirema na bakonti na bango lelo bacharge Nathalie Finek Mokonzi aza koposte biloko oyo esengelaka poste te aza na monoko ayaya Nathalie gros bebe azoresiste mwa moke parce que aza gros mais bebe surtout lokola azali ami ya Facebook ya Paola Lopele nayebi te soki ye nana kosomba ye soki botiki biloko tu bon naza sir baza toujours fidèle na Karine Mokonzi nazotinda te basomba bango mais naza koloba parce que pouvoir eza kaka pouvoir awa eloko ezorenie eloko bato tu bazowelela eza kaka pouvoir eloko moko eloko mosusu bato bazowelela te pouvoir awa na mondo oyo ya Karine Mokonzi na monde ya YouTube na monde ya bekelamu o Karine Mokonzi akrea eloko moko bato baza koweleza kaka moko pouvoir alors pouvoir pourquoi pas ndambu ya pouvoir ya ye moko Karine Mokonzi bayiba yango kaka na bato bakela ye ndenge o yakela ndenge Chantal Ibola bato akela bakoma kobotola mpe ndambu ya pouvoir bien sûr aza toujours Chantal Ibola Karine Mokonzi bakotikala toujours icône mais pouvoir baza nango posa alors awa histoire à suivre makambu eza penza minene te mekomi ekomi bino moko boluka mesure nango ekomi hectare na sukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.